bazalaki kokosa biso. Karine Mokonzi na Tigre Noir bazalaki kokosa biso. Nazwi révélation. Oya ndoto te, beba yebisi ngai. Na yoki makambu ya somo. Karine Mokonzi na Tigre Noir bazalaki kokosa biso. Bazalaki komaske biso. Bandeko, eza somo. Oya koyoka ngo, en tout cas, yoka avec attention. Oyo alingi koyoka te, surtout soko lingaka koyoka kombo ya Tigre te. En tout cas, longwa ato linga koyoka kombo ya Karine. Po lokuta oyo eza concerné Karine Mokonzi na Tigre Noir. Lokuta yangwana na ndimi sikoyo ke bazokota ba réunion na ba oyo bazalaki binemi yangwana basala kaka réconciliation. Un jour to mona pe na ebite ebongi na loba kaka likambo yo na lingi na loba na dévier na eloko moko te. Mbote ba papa ba mama ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, likambo na koloba eza choquant, mais faut na lobango. Na yebi ke misusu bakoloba. En tout cas, to baye yo papa Robo, il fallait tout nanu Karine, tant monsieur eza bongo te. En tout cas, na kotuna te. Po soki eza bongo akondima na epete. Alors soki pe balobi tout na Tigre Noir, alobaki na soki likambo bengaye, soki na bengiye akondima na epete, akoloba eza bongo te. Alors ngana zana tina na tuna bango te. Nga muto oyo kaka apesinga benfo lokola ewuti penza na kati ya source na kolobango. Alors soki nde mukule kozala eza bongo te, wana mutu wana na kobimisa ye. De toutes les façons, ngana bimisaka bato bapiaka nga info. Mais na kobimisa lisusu na buzoba te. Po oyo na bimisaki, po na makambo na yakosala, nzoka makambo lobaki ezalaki ya solo, Karine Mokonzi ayako bima na château. Lokola informateur wa lobaki na nga liboso, alobaki makambo ya solo, Karine asolaki na nga na telefone, alobi eza bongo te, mais nzoka ezalaki bongo, elingi koloba. Karine Mokonzi, la baronne, yende mutapesa kinga fausse information oya yemoko. Mutapesa kinga vraie information ezali informateur nanga. Yangwana oyo lisusu na ekoloba. En tout cas, naza na tina te. Karine apesa nga explication. Naza pe na tina te. Tigre apesa nga explication. Alors, nakondimela informateur nanga. Bandeko, likambo ezali awa ezandenge nini. Ezali boye. Karine Mokonzi na Tigre Noir. Tangu Karine aza ko présenter Tigre Noir papa ake musala, Tigre Noir asala kate. Karine aza ko kosa biso. Tangu Karine aye na ndako ya Tigre, aza ko sala biso neti tokanisaki na ndako ya Tigre biloko ezalaki. Selon informateur nanga bazalaki kokosa ko maske biso. Na ndako ya Tigre ezalaki kaka na mousse batandaka na mabele. Nzambe nanga. Ayaya balokuta oyo. Bandeko eza somo. Ata bozomo na ngonde mwana meza somo. Mama YouTube oya biso. Icône. Akei na ndaku andimi a maske biso. Etanke ya lobaka nyoso. Alakisaka presque nyoso. Ayokaka sonite eloko te. Mais alinga tombola lokumu ya bolingo na bango. Kendaku na bango ezaki na muste, mobali na ye alalaka na muste. Esukaki wana te bino moko bolandaka na ba live, alobi mobali ne papa ke musala. Akendeke musala te asalaka te. Aza chômeur ndenge moko na papa Robo. Bon, nga na leki na ki chômeur, wana fona loba, pona leki pe na bambula. Maza chômeur. Alors, sikoyo, likambo mususu munene, tous les voitures Tigre Noir tambolaka nango aza na voiture moko te.
wana balobi nanga lelo bomoni na BMW lobby Mercedes aza na voiture te eza ya yete Nzambe onkolo ay dondi na lelio dondi prouvi kozalaki kovanda no na foyer ya ba jeune pe olinga koluka ndako oui olinga koluka ndako povanda na Karine Mokonzi te oza nome oza injilwa bien sûr bokoli na ndenge biso tokolaka na tekiri tsombili mais yo yaki na mobali ki mobali ya injilwa ya mwana nchangu olobi te ngai na Karine Mokonzi alekinga na inane mena ayaka petit pananga nazoluka pale ozoluka pale na silence tout sans koloba po bovanda na Karine Mokonzi mais makambo kenaki bien te na félicité yo po ya yo vie ezalaki transparent oyaki ni comme prince de Bel-Air ndengi centimètre yaki oyaki pe neti chaka non te neti tigre noir te alo Karine Mokonzi likambo nini ya soni boy o eza soni ya kosakana te soni po ngai nazondimela formateur nanga ata bango bakolobeza bongo te ekende bongo ata bakosala émission bachinois boyina papa robo ekokende kaka bongo boyina nga d'avance ntango nabandaki site nabandaki mpo na Karine te nabandaki mpo na Grace Mbisi te nabandaki mpo na engage bachroniqueur na bachroniqueuse na nga oyo ya kitoko bomonaka bagene wana soki bolingi botuna bango bakoloba papa robo asalaki chaîne mpo biso todondwa tozala na succès neti équipe nationale mpe boya poto nge eloko nalingaki yango wana nga pe nabimisa bato baya poto ndenge baorchestre ebimisaka mpe kombo na nga eyebana parce que bamusicien mingi bazwa mbongo misusu bayembanga te bamelanga mbongo me bachroniqueuse na nga bakwaki kolanse nga ntina nasala site oyo yango wana oyo nakoloba ngo naza na ntina te natuna mama YouTube na bino eza soni dégueulasse dégoûtant donc mama YouTube tanga kendeki kuna ba liboso bon eza mabe te kolala na se na tapi ou bien na nini oyo na matela na se wana problème te nga moko papa robo nalala ntina carton ntina tapi nayebi mais problème ezali awa nde biso toyebaki mama YouTube ate na château bandeko boka komba château cha oyo aniau te château ezeloka kosakana te na mokili oyo même na télévision minene tango ezoloba château avec respect château siko na château mama YouTube icône akei donc avoir comme kuna tango akepa chéri na ye mousse na mabele mais non insalamable en plus sikoyo mama YouTube likola bolingo alinga masqué nyonso amaske complicité na mobali na ye mais non esalamaka te comment mwana 23 ans na bakamie ebele bongo asalaka te ali mama YouTube azosala couverture ya makambo wana mais non eza normal te bakosaki biso na ndenge akosakana te nga mbala liboso nandima séparation na bango yango parce que nayebi te soki lokuta wana ezalaki ya ndenge wana bazokosa biso mokili mobimba nayebi sike ningo okende te siko penza na signé oui naza d'accord nde bakabwani naza d'accord nde pe bakabwani naza penza 100% d'accord parce que comment baninga batonga vie na bango na mensonge vie ya couple mensonge ya mike c'est possible neti nga papa robo nazaka na 10% lokuta mais bakabamba kata ya mensonge ya bongo bakabamba kata ya makamba bongo mobala asalaka te asalaka papa ke mosala ndako ezalaki na biloko te to change biloko bochange rien bobwaki kaka mousse botie biloko mobali aza na bavoiture te bino chaque jour voiture yango na bozokende Champs-Élysées mais non voiture nde eza ya bato mobali aza producteur te o nzambe na nga kolo o aproduiraka baheritier bato kingandi boye non mobali azali fetas moto alinga bafete notiera moto atambolaka mingi na butu
Bon, wana yebite na miki koloba. Ponga papa robo na zalaki bongo etanki sommet na ba âge na poto pekaka na 23 ans na zalaki non tiera fetera donc na kendeka ba fête na kotambola na butu. Soki na lobi no tiera ezali fi moko espagnol muta pesa kinga kombo wana pona tambola na butu soko tambola na butu ba ko pesa kombo po butu eza noche. Na espagnol siko lokola nga na tambola na butu yango ba ko benga no tiera. Yango koko zala pe wana no na yebi te mais loko na yebi tigre noir azala na voiture te ndenge na jube fo tigre noir na kati ya ndako azala kaka na mousse na mabele ndako ezalaki vide yango mama YouTube asalaki tu aya na biloko na ye po soki ndako ezalaki na biloko ata ya ndenge wana mama YouTube alingaki koteka biloko na ye partir na Belgique mais lokola bolingo angaya Karine Mokonzi la parole onkolo baikone basaka na makambo susu nzambe heureusement ka babotama baikone soki na tali vie ya Marlène Morejon akufa jeune soki na 33 ans soki 35 ans mais ozomona mwasi kitoko mibala ndenge na ndenge balinga ye bato oyo barespectaka ye bagénération nyonso na baprésident kutanaka na bango na facilité azwa na ye mpe Oscar te na koyemba na ye na bafilme na ye azwa na ye mpe prime moko te na koyemba na bafilme mais aza ikone sikisa kosakana te makufa kaka bongo yango wana baikone soki bozobeleki mingi bozoba te wana obenga ngoni po mama YouTube zoba te na ebisaki bino bie aza mayele mais eloko nini eleki mingi eloko wana nde fo bolukila ngo kombo ngai na lobby na yebi ke bosilika de toutes les façons bosilika moi je m'en fous ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.